azali prophète na boyité pasteur parce que azali toujours mon salaire chaque jour gradé matin lobi nini et za kopekisanga te pour prophétiser koloba que le 23 élection kozala te mbule kobeta avant le 23 seigneur kozika ça c'est mon noko ya prophète ango lobby malobezo koksama. Papa Charles, yo mo connais ozana depuis 2002 parce que je vous ai connu depuis 2012. Oh. Depuis 2012 ti lelo elo nini yo salut apporter na mboka. Non les témoins sont langa ko na zwage libanga na ngao. Tant les bombes tombo ya beta nga libanga. Ah ba comme le besoin ba théâtre. Na landa ki ndeko kizamina na point de presse na ye. OK. Pe na koyepsa yo eloko moko capital. Ma sœur omoni tozabana nzambe tozabata milimo. Soki ndeko kiziamina atindi moto atela walesa poison. Pour kiziamina azwa nini? Église ya ndeko walesa. To chaîne ya télévision ndeko walesa, je ne sais pas pour azwa nini. Non mais parce que walesa actuellement ça en pleure. Na bengi ngo montage. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Montage, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des preuves. Il y a des preuves. Non, Ndeko Kizamina a démontré. Ma sœur Tiffany, est-ce que vous avez un montage pour les cas où on a combo na yo? Kebele, au commis na chaîne à télévision. Mais est-ce que tout baza tout autour de baza ko se retrouver? Yo pose papa pasteur. Ba nyomona na télévision na sel se ko fota. Kobenga pasteur otazana idée ko tela moninga poison benga et homme de Dieu. Combien homme de Dieu était, bien homme de diable. Pasteur, vous pensez que tu es la moninga poisson pour bien serviteur de Dieu, homme de Dieu. Voilà. Oui. Pasteur Godin pour Pazaraki. Selon vous, au Monique président a poni pasteur bakenda qui kuna sur base de quoi par exemple? Parce que tobeta c'était kolobete papa na bino bazali lokwa papa kelani. Le pasteur nanga, papa nanga que j'aime beaucoup, Moukoun. A travaillé na Joseph Kabila mboke bongité lelo ake na consultation pour apporter ni bazwa pe papa pasteur ancien de Sayo oyo tangi kombo awa papa Kelani ba ancien de Sao ba ça ba kufita voilà yo que représenter ba pasteur que tu n'as pas consulté pour que le loba na yo soki bo yebisa biso que tel n'a pas gagné ngana otikala na tel n'a pas gagné bo consulter ngana boyi na oyate. Est-ce que je peux? Yango bolobi awa de rejoindre lui ba congolais bazonga prophétie bimi ba congolais nyonso bazana kote bazonga oyo akotika la kona esclave pour mboke. Ainsi dit le Seigneur. Tala ndenge ba leader bazoke. 2021 ba kufa. 2021 to yebsa ki yo na yebi ke obosana gate mais ndokolo bosani. Na lakaki yo na 2019 d'ici 2021 année ya ba leader. Ba kufa. To perdre ndeko na biso syndicat. Tala vi nanga ndenge komi wapi? Joseph Kabila te membre moko ya famille politique na ye. Et ça tâtonnement. Avant le 23 seigneur kozwa moto. Azamwana moto te po akosangai. Abongwani pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. C'est avec un grand plaisir, nous vous disons bonjour, shalom chez vous, peuple de Dieu, amoureux, amoureuses de l'actualité aussi de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous disons déjà, soyez le bienvenu dans cette émission Table Sainte au sein de les Nazaréens, une émission que vous bénit, une émission pour vous, pour nous et pour tous ceux-là qui nous suivent dans le 5 continents du monde. C'est la princesse de l'Éternel, la Sœur Tiffany Mokwa qui vous présente cette émission avec mon invité spécial du jour, le pasteur Charles Lo. Alinga mingi mingi papa Charles Lo. C'est bel et bien lui mon invité du jour. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu pour sa bonté, pour la vie, pour tout ce qu'il a fait et il continue de faire pour nous à travers ses cantiques. Le Sakomo Kondi derrière la caméra, je signale, c'est Yves Bouloufa et Alain Kiaka, la régie à vous et on se retrouve tout
juste après. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Son trône. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Assis sur son trône. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Nous sommes comme un bronze. Gatela. 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 Nous sommes comme un bronze. Kaka. Kaka. Nous sommes comme un bronze. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nous sommes comme un bronze. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nous sommes comme un bronze. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Nous sommes comme un bronze. Nalobi ataba ministre bakosala nini? Nous sommes comme un bronze. Ataba président. Nous sommes comme un bronze. On y va. Katela yetoke. On y va. De retour sur ces plateaux avec la princesse de l'éternel. Je disais au départ que derrière la caméra c'est Yves Bolofa. Je crois de tout cœur que ce cantique a fait plaisir à mon papa Guy là-bas depuis l'Afrique du Sud, à maman Madé depuis Londres, pourquoi pas ma sœur chérie Nekab depuis les États-Unis, maman Betty Kokela, I love you so much, maman Marie-Claire Cara en France, pourquoi pas celle qu'on appelle maman Foura Tabo depuis les États-Unis. Mon invité spécial du jour, c'est Papa Charles Lo, autour de l'actualité. Vraiment, je voudrais vous dire que l'actualité nous oblige. Il y en a plein, mais nous allons essayer un peu d'aborder quelques actualités. Oui, c'est vraiment très important pour vous donner le peu ou bien Oyoto Koki Kopé Sabino. Mais je regarde déjà Papa Charles Lo pour lui dire bonjour. Bonjour. Bonjour Papa Charles. Bonjour ma sœur Tiffany. Bonne santé. Santé très bien. Na force, na puissance, na vengeance, Esprit Saint grand créateur. Parce que il y a mon côté témoin ya mboka Congo, que na Congo bisoto vivaka na mon peuple Lombe Nzambe. Parce que jusque là, la politique congolaise est trouvée dans une solution na bisote ya ko respirer. Alors tout va bien pour les Lombe Nzambe. C'est pourquoi on appelle ça merci avant toute chose. Azwa balokumu pe na pamboli déjà ba na Nzambe o bakolanda biso. Voilà. Merci, je pense que consultation prophétique, mais consultation présidentielle. Et il y a déjà, mais tu connais l'actualité à l'église parce que vous êtes un pasteur. Oui. Oui. Lorsque vous regardez d'abord l'église, à venir nous mona et nous frappé beaucoup plus au sein de l'église. Merci ma soeur Tiffany, Papa Charles Lo. Pour na koloba malamu. Ok. Azali prophète
na boyité pasteur parce que ezali toujours mosala tu as toujours gradé matin ya kobatela bapate te eza grade matite Isaki Papa Charles nazoyeba na 2012 lorsque tu passais chez Kazarema c'était Papa Charles ça reste Papa Charles et au bande kotolinga te babengo prophète ni nan et prophète que tes na Papa Charles lo to yo comme là to au fur et à mesure nzamba ma to fur et à mesure pe ba grade école au comme pasteur Charles lo au fur et à mesure au et puis enfin au fur et à mesure au lobby nini na lobby nazana osala ba prière pour moto etumba hein au lobby nini nazong sur place wana pour na koloba que je voulais expliquer tout simplement que le ministère de Papa Charles est prophétique. Parce que tu as 5 depuis Otumba Senindo comme un prophète. Je suis prophète plus par rapport à message. Et tout grand prophète a prophète Isaac. Le message que j'ai apporté pour que je sois grand prophète, c'est un message à vengeance. Christ a amené la grâce, Moïse la loi. Je suis prophète parce que Dieu m'a élu, m'a choisi. Et le message n'a même pas un message à vengeance. Et Isaac Opekisangate pour prophétiser que le 23 élections Kozalate, Mboule Kobeta, avant le 23 Seigneur Kozika, ça c'est mon nokoya prophète en lobby, malobezo koksama. Je vais expliquer Batou que dans 5 ministères, bisoto un ministère prophétique. Mais le nom reste Papa Charles. Voilà. L'église Yamboka Congo. Église ya religion. Église ya révélation. Et si l'isaki mission, église est comme église ya religion. Alors, église ya religion Namboka Congo, et religion et biki sakate, religion est comme akakoluka mosolo. Donc, l'église va mal parce qu'à côté na kati ya religion. Alors, église ya religion et sengeli atala église ya révélation. Oyo biso to memi révélation ya message à 3e temps pour un Congo tout puissant. Église d'hier et même qui mboka na Congo tout puissant. Église ya lobby en complicité na ba politicien ba boma ki mboka. Après église à révélation to ken église ni parce que bino pe boza la juger hein, beaucoup boza la critiquer, ba ça la évaluation na bino. Obligé. Et to comme en église ni. Obligé ba grand prophète et tout bazala qui juger, bazala qui critiquer, la révélation reste éternellement. Ce qui mission est sili. Mission il y a d'abord vengeance parce que ça a beaucoup de temps. Mais ce qui mission Papa Charles est sili à côté le missa bana onzamba poni pour que la révélation continue. Mais Papa Charles, yo mo connais ozana depuis 2000 parce que je vous ai connu depuis 2012. Oh. Depuis 2012 tilelo et lo nini yo salut apporter Namboka parce que vous êtes là toujours en train de regarder les autres. Qu'est-ce que vous aviez fait concrètement lorsque vous regardez ça palpable? En train de regarder les autres nani obisoto zakotala na yebité musala ya vengeance. Parce que bato bazé belé maman ce que bandi ko compter on sala ya vengeance et zongisi discipline belé na kati ya mboka pe na bomo ya bana nzambe mosala ya vengeance et augmenter kondima ya bato zongisi lisu bato belé batika nzela nzambe zongisi bango et pesi bango lisu confiance na nzambe mosala ya vengeance et délivrer bato na bato ya maboma. Les témoins sont là. Il y a une belle jeune fille à Joie qui est bon à des jours. À Otikobika. Donc, mon salaire à vengeance. Okay. Olection na TV déjà. Pourquoi na TNT hein? Même na YouTube déjà ils allaient. Na TV aussi je pense na prédication. Les cas qui me biso plus c'est tout ça la publicité on a été à Makambwana Mozambique. Le commenter que moi ça na ba ki au pesa kembo. Non les témoins sont là nga kuna Joie les banga na ngao. Tant les bombes et tombo ya beta nga libanga. Ah bah comme le besoin de théâtre exemple boyo kai na bino internet comme apenda l'accès que wali bon akasi bamba ka libanga awa ebi ko za journaliste zo sala mosala na yo mais na côté Papa Charles c'est comme ça motayo ko tunanga les nazaréens na ko expliquer on a yebi so yebi batuni Papa Charles ta na kunzo awa na écran te oyebi voilà on peut expliquer. Alors, Maman Tiffany, église est par terre. Nde biso tondimi ko telmisa église na liloba na kisiki. Mais ce église est par terre, yango comme ça la ke ba pasteur ba tchela na poison.
to pe bimisa bato ba kolobake ba tinda ki atila mtu poison. Je sais que tu es pasteur. Oyebi ce qui se passe actuellement par rapport à l'actualité, affaire poison que pasteur Kiziamina. Entre guillemets, il y a un monsieur qui a témoigné, il y a eu tout là, voilà, qui a qui pasteur Walesa Poison, et vous t'inquiétez pas, il y a pasteur Kiziamina. Et je crois que l'anda qui point de presse parce que aux hommes tout internet. Réaction na yo. Na landa ki ndeko Kiziamina na point de presse na ye. OK. Pe na koyeb sa yo eloko moko capital, ma sœur, omoni tozaba na nzambe tozaba ta milimo. Soki ndeko Kiziamina atindi moto achela Walesa Poison pour Kiziamina azwa nini église ya ndeko Walesa to chaîne ya télévision ya ndeko Walesa, je ne sais pas pour azwa nini. Non mais parce que Walesa actuellement ça en pleure. La nangai na kati ya mboka na biso ezalaki na musicien moko ya mokili soki musicien amoni actualité eza te fois azala fois créer les camps abeti musicien atili bato bosala boye wana na kati ya bapaster pe ezana bapaster so avandi amoni ke eloko akosala eza te pan oyebi kuna ote azali na intel ote azali na intel ote likambo boye. Donc nous parler na buzz yo bino bobenga wana komango eza kilo na koka kobenga mpo na utamboka buzz olandi mama voilà, OK. Mais kotala donc ezali na benga ngo montage. Non, s'il vous plaît, montage, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des preuves. Il y a des preuves. Non, Ndeko Kiziamina a démontré na bata nyonso ba créer biloko wana azala ki absent na mboka. Loin de là, si y a un serviteur de Dieu, le message na ye sangisa. Ko finga na ezala te entre bano ba yena batata wana eza message à vengeance. Ou qui parle d'un Congo tout puissant. Ndeko Kiziamina évangéliste. Ndeko ki Walesa évangéliste. Basitaka kombo ya Yesu. Bakoboma po bazwa nini. Mais lorsque vous parlez de montage pour tout le monde à ces jours, montage, vous étiez là, vous êtes témoin, au moins la place monter tout ça parce que montage est un moment montage par rapport à quoi? Témoin mon animou to asala ki makambo abimi ezate ke balobi yango kaka boye na mon pépé il y a quelqu'un abimi alobi ke ngani mna chaki poison ezala ki boye ezaki boye bon même atazaki na poto ndingo uchi koloba to landa ki point de presse il y a mon papa que j'aime beaucoup le pasteur Kiziamina qui dit la cite ton Dieu est mort et c'est le bien je l'aime beaucoup alobi azaki na poto est-ce que na poto so ça epekisi mutasa cop na mutasa kin epekisi te mais balobi ba ko benga na téléphone yoka place montage eza okoza na poto sali cop na mutasa na kin. Mais mutazana ki na lobi to kenda ki na ye na site moko tito mati na ye ale bazala ki na ye siko yo na poto sala cop oso comprend to sala ki na ye mais ba date ya tango wana azala kite ma sœur Tiffany est-ce que zo yeba kezana ba montage pe leka wana kombo na yo asali boye na olia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo Achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo
même oyo baza na peu de ressources comme on a été baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogarolia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la qui a foufou. Il y a modèle, il y a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Oui. Asali Kabondi Wale Saboye, Asali Roger Bakaboye, Asali Boye. C'est quoi yo le banen? Que tout ce qu'on a dit contre toi, ils arrivent bon. Azaboye, Asimbi Boye. Voilà. Donc d'abord nakota la boye. Voilà. D'abord nakota la boye neto vandina yo boye. Oh. Et papa Chaboma Tiffany. Pour nous aller Nazareth. Mais vous reconnaître néanmoins que le poison est commis entre les hommes de Dieu. Le poison est commis na buzo ba ya bo satana pe ya batwana kobenga pasteur otazana idée ko tela moninga poison benga e homme de Dieu. Ko benga homme de Dieu te ben homme du diable. Pasteur vous pensez que tela moninga poison ko benga serviteur de Dieu, homme de Dieu. Mais bandi bazo sibir makambwana parce qu'ils ont les capitaux. Ma bandi mi balinga ko yokate. Combien de fois d'émissions nous avons eu bandimi basa la grève? Yani. On se retrouver te. Bandimi il faut basa la grève. Faut bandimi basa la grève. N'attend ba pasteur ba rouler batu. Ba pasteur ba zu ba poste ba pasteur ba zu ba grade, ceux qui ba kekuna na ba réunion na ba konzi, ba zu ba mbongo ba tie na poche, ba yeba bakisi offrande, makambo esi bate. Ceux mo kolomo bandimi ba lobi que te semaine oyo, biso ni banda na catholique ti na suka to kende prière te. Batilia mbongo bazoka kuna balia ba désordre basala kabiso. Merci bateleme la basala nzambe. Bateleme la basala nzambe te. Natika to kenena na likambo oyo. Bateleme la basala nzambe te. Awa to parler basala na Satan, to basala na nzambe. Mosala na nzambe oboma mondimi nzala. Mosala na nzambe o comploter na l'état pour que bandimi bakufa. Bandimi na biso catholique wa ute ko kufa wa. Ata leader moko wa catholique akufa l'intérêt ya nani. Papa Charles lelo yo comme na mbongo ebele. Lelo papa pasteur bango wana ba okende consultation mondimi nini akeko. Mais papa Charles ba calcul ba ko beta kuna bandimi ba yebi yango. Yoko comme na mbongo ebele, comme na mituke ebele, comme na chaîne à télévision. Mais est-ce que bato baza tout autour na baza ko se retrouver? Yo posa papa pasteur. Ba nyongo na télévision na sel se ko fondate. Non, il a son ami au ndeni moko. Merci. Tika tole kana na deuxième de loko président zui na emo consultation. Vous savez que papa bino ba prophète, non ba prophète, ba prophète pendant sa consultation prophétique. C'est que président zui na consultation présidentielle. Alors, à ici, pasteur, selon vous, est-ce que comment vous voyez consultation sacrée au président Sali, tout le bénélango na parti politique, mais tout le bénélango sur le plan spirituel ou sacré. C'est ça consultation sacrée pour la République. Sacré. Consultation présidentielle. Consultation Nyon Sokaka. Bon, ils ont consultation présidentielle. Quelque chose qui est sacré. Hein? Pour la nation. Bah, le bien en consultation sacrée pour la nation. Bon. Mais question n'a dire zawanate. Kasina bon ça peut place wana. Ils dirait question ça peut na question. Voilà. Concertation sacrée pour la nation. Oui. Yeba ya ngona no liboso que les politiciens na mboka na biso baza ba spécialiste na likambo eta li dialogue, ba spécialiste. Mise en pratique ya ba résolution. Na ba conclusion ba dialogue na bango ba kokisaka. Te balongo nyango mo dialogue, bazio kasi lokole consultation wana ezokende na dialogue. Consultation wana ezokende tomber na dialogue. Fin nango
dialogue. Toloba, to comme wana, nayebi que yo parti politique. Donc, c'est pour la nation. C'est pour la nation. Non. Tant qu'il y a une concertation, se retrouver qui est ministre de MLC. Thomas Louaka, na concertation. Tant qu'il y a un dialogue, mon gars, il y a 1 plus 4, se retrouver qui va 1 plus 4. Et comment il y a une nation, tant de population à se retrouver. Donc, le bango que consultation pour un groupe de, mais pour la nation, non, tel million. Voilà, lorsque le président est un pasteur, a poni tout le monde qui a un pasteur Mukuna, Zalaki, pasteur Nabiso ya Bandalo, ya président ya Godin Poy, voilà, pasteur Godin Poy pas Zalaki. Selon vous, au monde que le président a poni pasteur bakenda qui kuna sur base de quoi par exemple? Parce que tobeta c'était kolobete papa na bino bazali lokwa papa kelani pasteur ope bakoza la consulter pour bango nde babanda ki makambo ya église bazali mais tozo mona ka bato ana ka moko ka bakenda ka me batata ope na baza ba koko bango ba mona na raté bazati. Je ne sais pas si le président yebi papa kelani mais lorsque bino pe bokenda ka neti ba biloko bon ba bengisa est-ce que botanga ke papa zangate to ana ba papa na biso bo benga ba pe bo consulter bango. Question à vous, président, c'est basé sur base de quoi? Excusez-moi pour la tautologie. Merci beaucoup. Ngakutu soki na mona ki image ya pasteur bakendaki na lingana tala nanu ba pasteur wana bilongi ya ba pasteur wana na yeba pe bikolo ya ba pasteur wana sima na ya ko démontrer yo awa eza nini mais problème te na ko répondre ne fiske na de pasteur cité pasteur Godena ndeko na biso papa na biso évêque Pascal Mokuna. Na kopesa un exemple, tozo loba wa que l'église est expirée. Vision expirée, temps expiré, photocopie dans nouveau temps. Le pasteur Nanga, papa Nanga que j'aime beaucoup, Mokuna, a travaillé na Joseph Kabila, Mboke Bongite. Le là qui na consultation pour apporter ni. On t'a changé quand? Hein? On t'a changé quand? Mbongwa nekoti. Na koyebsa bine loko moko. Soki na lobi kombo wana bakolobaka lobi mabe. Est-ce que eza na mokolo moko lion ako changer atiki kolia misuni comme olia na temple? Wana question na tuni bandeko. Po yebsinga mutu a changeaka. Mais le moment baba bania ba ko molia baba joka. Na kende kasi. Bania wakin ba ko molia baba joka. Lobi okena bania wakin. Nakata baniao kindokipe kotaka. Nyawa comme on biloko aliaka te ata commandé na sorcellerie. Tala moto zobenga pasteur oya bongwana kala aye ko travailler na Joseph Kabila mboka e bongité a bongwana c'est pour la deuxième fois de 2 délivrances naza ko se ressaisir 2 délivrances 3 délivrances 4 délivrances te moto asi ayoka gu ya mosolo o kito mata eloko pam likambo esalemate. C'est-à-dire que Nangonga oyo soki balingi mboke bika, il faut ba consulter tendance nyons, ba consulter ba religieux, ba consulter aussi ba révélateur. Awano mitie na kati, wano ba benga. Landa, non. Wano ni ba benga. Maman nanga landa très kitoko. Mais tout ça a besoin ya solution. Pe oyebi zelateur na yebselo moko. Je n'ai pas parlé que ba consulter révélateur, ba révélateur parce que oyebi ke ngaba ko benga na boy koken. Oui, la nana pona nini. Nazate communauté laïque. Nazate te ba responsable nanga église catholique. O balobaka ke le résultat allait conforme te moto a gagné mosous. Après ba ye na moto bango balobaka a gagné te balobi son excellent président de la République Nazawana te. Donc ce qui veut dire que tel n'a pas gagné, ngana otikala na tel n'a pas gagné. Au consulter ngana boyi na oyate. Oyate pona nini na pesi ba raison nanga. Nga naza prêt ba bengi na kete na bempe micro na oya kate na okende te bandeko bazo kende naza na confiance mais bazwa ka ba religieux te bazwa pe ba révélateur bazwa ka ba religieux na ba révélateur te bazwa pe ba pasteur ancien de sayo oyo tangi kombo awa papa kelani
ancien de Sao ça va couper. Voilà. Et quand on va y conseiller par pasteur, toi qui est le bana compte par pasteur, il y a que représenter par pasteur que tu n'as pas consulté pour que le babiloba le banayo ou le baba posa nayo. Non. Parce que jamais président c'est qu'on bien battre brusquement. Faut avertir battre que bino mon colotel to bino papa pasteur. Et papa pasteur beaucoup convoqué pour réunion na baba sali mososo ata biso batati na teto yeo tozo kende kuna to lo banini. To pese bino pe ba penser na biso. Parce que pasteur religieux ba okena molimo robanga. Oui bien loko liboso oyo esengeli ba sala ba pasteur ba kolobango te. Tozongi wapi parce que mes missions na yo avant les élections na lobaki bakanga bakam élection ezala te na lobi pano na lobi na ndeko Flavien bakanga na élection to kene na repentance na lobango na ba micro na bino lelo bazongi wapi ba pasteur ba ndima prière moko esalima na stade ke ndeko Félix a confié mboka epa ya Nzambe na ba pa pasteur otangi ba kombo na kati mais le pasteur allait d'abord obliger que non au lieu to que na prière oyo to senga na réconciliation ya kitoko entre ndeko Félix na Fayulu na babemba tout consort avant to que de prière ya mboka ote to que prière Nzambe aponi yo lelo to zongi na munoko ya prophète te oyo biso to senga ki yango te biso to zongeli sikoza sûr que tango bakokende bakoloba makambo ya tina po esalema te ndeko za Nzambe aponi yo salela ye. Est-ce que tu peux prier en ébandé la consultation en fait? Mais bien autant vous le dites que consultation est sacré. Vous pouvez toucher mot sacré. Mot sacré. C'est l'ingé le baké makambo nyonso awe bandana nzam. Et l'ingé le baké ntubele kozala wana en plein air. Toshi micro. Allô, ngana bimaki te député. Banomaki ngai zamba limisanga. Wow. Ba pasteur pe to kambaki bandeko mabe tango bando benga biso to zamba fanatique to lembon to balukeli bango zamba limisa biso so to sali lokwa te wana tapana déjà to le kakiango na stade présence a confier kimboka asenga ki pardon makambu tout so ki ba confier kimboka bele awa to zo kene ne étape ya délivrance ya kimboka mais to zo zonga les choses na repentance mais oui to zo qui avancer parce que président avancer te s'il vous plaît papa Charles s'il vous plaît de côté na yo ni esi ebongi est-ce que je peux yango bolobi awa de rejoindre lui ba congolais ba zonga prophétie bimi ba congolais nyonso bazana ko ba zonga oyo akotika la kona esclave pour mboke bongi ainsi dit le Seigneur ba ya olala wapi ainsi dit le Seigneur Seigneur ko benga ni esika olala ezate mais Nzambe pa tambwisa musani mutakala musali na tambwa mutakala pendant que c'est impossible na tuni obo Nzambe bengi bango place olala ezate pour ba ya ko seka Nzambe congolais na zangi ba famille na Kinshasa congolais nani congolais nyonso za na famille na Kinshasa et moni vie ya ba congolais d'autant ba congolais ba ko ya ba ya na mbeto moko na famille ba ya ko vanda wana diadi siko congolais ko ya na bana ne 5 6 7 mais où c'est pas de côté où t'es bandé pas président de la République qui est moko ba kiango que tout congolais azonga na mboka na parce que za na place na mboka yo moko déjà si ozawa solution d'une présidence est trouvé yo ma Stéphanie présenté nga que depuis toza na présidence yango yo tala vie nanga ndenge komi wapi siko bandeko bakoma mwa le poste comment le kolo ya bino sembesem aya ko yinda wa voilà bon toi le melaté ba bitu prophétie il faut qu'on examiner en c'est ce que nous disons est-ce que na boyi prophétie na senga ki boye nga nazolinga to tambola ensemble ce que aux message etali nation eza ya yo ya poche te ya ndako partager avec les autres serviteurs que tu considères pour trouver ma solution. Qu'est-ce qu'on allait dire? Message yango yekoi to mona présidence. To yebsa bango bo nzamba lobi bandeko bazong. Mais biso to sengi na bino l'état. Botongela bango ba maison préfabriquée, bocha mai courant. Po ba mesana na vie wana. Ba ya ba vendre. Bo sala recensement bo yeba ba congolais libanda baza combien? Ka potote na ya Brazat. Oyo pamba ba refulaki na Brazawa. Lorsqu'on parle de la diaspora, ils ont partout. Même à Gabon, c'est yango na tout. À Bénin. Oyo ba refulaki ya Brazawa. Ba sala combien de temps na stade ya 24? Ba vendre na stade. Ba sala combien de temps? Na stade kuna ezana couvert que bando bomba bango contre Mbula. Merci to. Donc le bon bomba bat. Na nzola ba pasteur. Biso to. Na tuna ki question nga pona yo monde que président c'est basé na ba principe ni nda poni bango. Non. Baponi bango po bayebana. Merci beaucoup. Po bayebana face à prophétie à étant prophète Denis Lessi a fait cette prophétie que famille
FCC Top Famille Kabila et Zozonga na Bokonzi na 2023 na débat élection. Na misu ya prophétie autant ya ndenge. Eza prophétie à loi, eza prophétie à religion. C'est-à-dire prophétie à loi, na prophétie à religion, na prophétie à fanatisme. Ndeko Joseph Kabila na famille na ye. Basi basalita na bango na famille politique. Basalita na bango. Mutu a vivre n'espace et temps. Ndeko Joseph Kabila fait plus ou moins 17 ou 18 ans na kita Bokonzi. Bandeko Shadar, tout le monde na mboko ont travaillé. Sikoyo Ndeko Joseph Kabila na famille politique na ye. Bakomi mungwa. Oya kolamba kana biloko bisoto lia 14 sepela biloko kitoko. Bazo flatter bango, bazo kosa bango. Baza bato bazana baposa ko zonga. Bozo zonga po bosalani. La gloire de la deuxième maison plus bazo zonga te awa gloire de la deuxième maison te awa ezali mbwish. Oyebi mbwish. Ndeni. Ngana botama na mboka simbiliki. Simbiliki nyama wana so iboke chasse. Bato baza koto yo batie bambwa. Bato musukuna ba misuna sima. Bazo benga na yazo kima. Ole akima na ye aleki bato akima. Omona ye moko akima akomi kona baluki bando zonga kote bozala ba bomiye. Ndeli kambo elinge salimao. Donc aweza George Bush parce qu'à sali qui toque aux États-Unis, George Bush qui a géré bien les États-Unis, président de l'Afrique n'a pas fait ça. Awa. Azo senga te azonga. De oku to kufi nzala to kufi ebele, oya kotel ba je suis prophète, Dieu m'a dit, prophète ya prophétie à tatonement. Ce que Joseph Kabila te membre moko ya famille politique na ye. Et ça tatonement. Avant le 23 c'est mieux que za moto, lukela nga tatonement. Mutu gagner mosusu mutu ba représenter mosusu lukela nga tatonement. Mboule kobeta le 23 élection ko za la télé 23 lukela nga tatonement. Tantôt Kabila non. Prophétie ya religion. Ya ba calcul bon moni ndenge ni to ana besoin to zonga. Ya ba contrat signé bon biso to cédé yo alors na 2023 yo tikela biso terrain. Non c'est ngoni ya koza na lo ba bloc a bon so nkola lo bito. Mais ndeko deni aza moto ya Joseph Kabila lelote. Merci to boucler actualité ya église wana. Tika to ndeko deni aza côté Kabila. Ndeko Mukuna azaina ndeko Kabila. Lelo azana ndeko Félix. So ndeko Mukuna pesi ndeko Félix prophétie. Okamwango moto na ye. Soki ndeko deni apesi Joseph prophétie okamwango moto na ye. Dans la prophétie ba to apesa. Prophétie faut ezala naître. Dans la prophétie mutazu apesi ye. Naître. Nandenge. Naître te oza moto ya te. Oyebi so moni mwana mwasi olulie déjà na motema. Ah faut na fiancé mwana mwasi wana. Ebi na buto ko lota déjà bosali mariage. Oyebi nzamba alobi na ngai. Ba posa na yo wana ozo yango pe na vision. Voilà. Alors sont des gens baza malin. Ils ont déjà calculé la bango ko beta baba na déjà comme ma population pour ya ko loba. O moni eloko to lobaki maman 2021 ezali pont ya munene o fo bato ba traverser ba kende kuna. Siko likolo ya pont bato ba obuka. Pont wana basali lango entretien te. Pont e ko buka bokatsa ndenge. Merci papa 2023. O kende kuna bon 2021. Makambo eza na 2021. Tala ndenge ba leader bazoke. 2021 bato bakufa. 2021 to yebsaki yo na yebi ke obosana gate mais ndokolo bosani. Na lakaki yo na 2019. D'ici 2021 année ya ba leader. Bakufa. To perdre ndeko na biso syndicat. Aza pe leader. Bakangi boni liste zanan. Tout leader traître. Au traverser 2021 nani a lobby. L'un partira, l'autre restera. Voilà. Merci beaucoup. Misusu pe barozonga ba lia na assiette ya roi, ba servir roi. On les a prophétie à Joseph hein. Misusu ba okufa, mais Joseph mutapesa ki on a prison. Et yo okufa, yo ozonga susu na palais royal pour servir roi. Merci. Affaire Minembwe. Oui, tikato macheba monter ça fait très mal. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino.
En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, que vous acceptez la banda qu'on a bien ka le lingue tozali. Vraiment, tu resenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga kakulanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bo sunga biso, bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso et un petit problème technique. Donc, moi et toko taba vidéo, il y a milai isa vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo to sala nango to sala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News. Les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens. Okay. Famille les Nazaréens toujours. Mais news, au fait que les Nazaréens news n'engue ba combien wana au cliquer na place ba commis s'abonner. Au s'abonner massivement. Donc, faut s'abonner. Ou puis, on s'abonner. Ou puis, de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bible en colo. Bible la certifiée. Bible la princesse de l'éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission Tali Oyo, attaque au Tali, donc toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout qui moulay zate, donc ba témoignage au Landio, table sainte au Landio, mission ka ou Landa Oyo, attaque Oyo Landio amuke Oyo. Donc cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landarawana. Donc sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage zawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yenda.